solution ya ko libérer mboka. C'est que komi, c'est que vraiment Congo n'a évité. C'est que Congo penzako balobi que vu que diaspora komi affaibli et que opposition malonga ezate ezakutu malonga te eza inexistant. Donc nanga nde solution na minito yo. Siko nanga zwa solution, nanga zwa na ba Rwandais. Siko solution ni nanga kwa apporter les biso. Vu que nanga il est avec les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui sont derrière nanga. Ce sont les Rwandais. Donc nanga travaille pour les Rwandais. Siko combat ni bino boke ko sala. Solution ni bino boke ko zwa. Vu que Muto bino bolandi dépend des Rwandais, il travaille avec les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui le commandent. Ce sont les... Parce que de nanga de lui-même. Alors ça, la rébellion en Andéni. S'il n'y avait pas les Rwandais derrière lui. Nanga de lui-même. Allez, yo, longwa. Yo nem toza mayeli. Kende, dégage. Imbécile. Dingwaku. Yaga lisusu. Si na isi binobo ke sa panel kuna bo finganga. Boti la nga mutakala lo kuta ba bimisa soit disant c'est moi. Oh binomo kam tubomona ngamoko na monate batebele ba monate binomo bozaka na mutakala mama Kongo ya imagination. Oh binomo boyebi. Oh ngati lelo ba avocat nanga na commissariat bazelaka ba mona mutakala wana po plainte nanga sala makambo. To mona kate bino kandem tubomona ngo. Oh mama wana ba pibia mutakala na eza salite bino kam tubomona. Batu nanga nyoso tozaka na bango aba mona mutakala wana te. Kaka bino. C'est triste, hein? C'est triste de voir la haine, où ça peut, la haine peut emmener quelqu'un. La haine est même moutoua, batuba kende, qu'on s'associe na diable. Kaka nanga oto finga po yem taki kolobisa, koche la biso chilombo. Kaka nanga wana lelo batuba benge, bagiba commissaire libérateur. Mais nanga ozo oume la pétro, hein? Ah, ozo oume la. Donc, au fond, nous kuna nanga kwa ko libérer ne Congo te. Nanga objectif eza yepa yiba bois côté ba yiba sous bien. Ba écarter ba Congolais pour ba yiba. Nanga za na besoin ko ya Kinshasa te. Nanga vraiment ce que na besoin ya Kinshasa mais aux belé. Moi je suis désolé pour toi. Tangu Kabila le père à Kota. Adjira nengo dira te. Tous les jours, tu vois que évolution ya Kabila le père. Tous les jours, tu vois que bazo tambola. Yo kangamika ke sika mbongo ezandeni. Yo kangamika na batere minye ndengenini. Ndenini banda yo banda koluka. Olo oya kolongola chilombo. Ozo bouger sika minere na biso efandite. Ozo bouger na ba territoire ya mbongo wana te. Nanga. So za muyibite to bengo nani. Yo ozo bouger te. Pour tu l'ambassade na ba équipement ya ko contre yote. Tu l'ambassade na loko contre yote. Yo za mutu moko fa ko koma déjà. Oza mutu moko fa ko koma déjà. O koma tendeni. Fatu azana nini? Ba agent de sécurité ba Carrefour ya ba Lidl bangwana ba garde du corps na malonga eza wapi? Ozela ni pokom. Oza na poso koma Kinshasa te. Oza na posa yona ba Rwandais bosali stratégie ba tcheyo wana ndeti rébellion ba tcheyo wana po kosa ba Congolais ke yom to lingo longola chilo mo pia bango solution po oyiba ozo yiba na yo ndengo za wana ozo yiba sans être inquiété po chilo ba ko inquiéter yo te bino na bino bo uchi na mutu moko bino na bino bozana mutu moko. Soki Chilombo, yom to cheki ye wana. Yo so dépendre na ba Rwandais. Chilombo, azape na ba Rwandais. Boza batu mokoti. Mais donc, bato ba ye kolanda bino na goma wana. En tout cas, na ebite. Kosa la combat sans koza maele. Eza pasi, hein. Ya ko finga bino te, mais ebele penda boza wana. Maele pende eza bino mingi te, hein. Pour n'habiter ceux qui triangle, on bozo bête, on déni avant ba, donc boza tellement soifé. Donc quand il dit ni nanga comme on a Kinshasa bozu ba poste, hein. Selon bino penza, ndenge bo trahir, pour on eza ko trahir Congo. Wana bolo bate ko toke ko appuyer nanga poto longola chilombo te, c'est archi faux. C'est archi faux. Bo kendo appuyer nanga ndeni, bino boza na combat na bino sans nanga. Nanga zaki opposant na bino. Nanga saki makambo bino bolinga kite. Hein? Bibo kasi bozwa ba poste. Mais bo kufat. Boko kufa va boko ma Kinshasa wana.
Surtout la trahison au bino bozo sala. Il y a des trahisons, hein. Les Rwandais, ils ne nous trahissent pas. Hein. Les Rwandais, ils nous volent. Mais vous trahissez, pas le peuple, mais vous trahissez ma belle. Bino trahison na bino ko kitati na ba 4e génération. Pour eux, ils ont ma belle. Ne pensez pas que so batu sou ba olia ba mbongo te, de batu wana baza nango ou baza nini bete. Parce qu'il y a aussi la peur de manger des tels. Mon dit bateau baza de un pouvoir, hein. Bango bazo mona na bangote. Mais vous qui avez déjà combattu ces gens-là, quand vous mangez de cet argent-là, oh, le conscience ne yebi ko liam bongo amabe. Jusqu'à 4e génération, vous allez le payer. Oh, ils ont mabele. Bon, quand c'était que biso to boya rango pamba po, to mo anet ke to koka te to galérer. Tozo galérer, to koka te. Mouto a continué qu'on a pouvoir au moins anet kazo sala musala. Mais vous avez contré ces gens-là. Vous qui avez dénoncé ce mal-là, qu'on ne vous retrouve pas dedans. Quand on vous retrouve dedans, c'est vous qui allez payer même plus que Bango. Bino boko futa, parce que bino bo combattant na Chilombo, mais boke na ka Chilombo. Bino bo combattant nanga, boke na ka nanga. Bofinga Kagame, mais si Kaboza wane neti Goma boka misanga eza vila Kagame. À l'heure actuelle, Goma mene comment nango ya ba Kagame. Eza aéroport na bango ya atterrissage. Po bokota Goma bokitela ki wapi. Neti bino penza, kaka mboka o bofinga. Kasi bokiboy biso bokitela ki wapi po bokoma sika nangaza. Atterrissage na bino c'était où? Et puis batou, ngana kwa ko bibisa bino deux oboza na Belgique. Si toko ma samedi, non fanda kitoko. Oui. Wana penda ko eza mame biso na biso. Na kwa ko dénoncer misala na bino. Parce que na moni nde bofandi wana boko sa théâtre na bino bienté. Boko ko dénoncer parce que bino bofande la farira bino bo motiva peuple congolais bimalibanda contre Fali, mais boko motiver peuple congolais ba bimalibanda contre bateau bake komona nanga, contre bateau bake komona. Pourquoi vous faites donc ba farira baza ba congolais te bango bazaki na droite? De même manière bo bimisa batu libanda soit disons farira a trahi Congo. Kasi bo bimisa pe batu libanda, bo laksa ke bato ya bino, bato bazaki na bino, o ba se retrouver kuna, bango pe ba trahir. Tout est comme Sony, hein? Donc pour na Fali c'était facile, hein? Ko bimisa batu libanda. Et qui facile, ko bimisa batu Fali très Fali très. Oh bongo siko lelo, bon ko bimisa batu libanda te poani. Fali pas za simple mutunde batu na bino ba ke kunati. Fali pas za simple moutou. Oh bino, fali za politicien te. Fali oh bino bo bimi c'est la tala batu libanda. Garde lui peli moto na Belgique parce que il ne voulait pas. En tout cas, fali za une raison. Lelo penda a te fali obike. Heureusement na poupola fali nga moko na sela moutoute. Na poupola kenga moko. Mais na oyo bino bo sala ye nga na poupola na ndenge na nga ya Macron. Mais oh bino bo sala ko bimi c'est les batu libanda. Libanda bino fo fali fo yako bino bata fali fo ba finga bino. Pas il n'est pas politicien, il n'est rien, mais besoin qui est bobimi si est politicien na miso abat. Ce qu'on kaka bino batongo bobima libanda po na fali, boke Rwanda. Parce que koza pembeni ya nanga, eza lokola boke Rwanda, boke pas Kagame. Vous avez accusé Fali de comploter avec les Rwandais, de venir commettre un concert pour un avantage ya ba Rwandais. Mais bino moko bo se retrouver kunande, bozo ka soni wana tendenge nini. Comment boko comporter, comment bozo ka soni wa te boza na soni. Yango bokangi minoko. Ngalo bimisake, bate bele bo bakutu combattre, combat kufa po bo wela babasi na kati, ça baba soto ebele na combat surtout deux ono kanina na Belgique deux wana bo préparer bane na basi na bino boza surpris ngana yaka na lokuta te bino ndeso bo lobby bo kwa ko luka bo avantelenga mais ngana ya lokuta ngana lingika ka motivation o bozaki nango na Fali bo sala ngope na bandeko ba trahir ce qu'il fallait trahir ça. Kasi ba o pe bake kuna bake côté malamu te bake pe ka pa banguna bake pa banguna
Hein? Ouais, mité mamabe. Comment vous qui sonité? Eh, bonjour papé que au côté nangeza bien. Ouais, bonjour n'a beau convoi que nani. Bino moko et puis bateau bo bake bazana droit, bana droit nini. Bana droit nini. Comment vous empêchez bateau basa musana bango pendant des années. Heureusement que tu ouer azana makasa ko sala retour. Hein? Oh tatana mususu retour chaotique. Hein? Jean-Robert retourne dans mes simbité. Heureusement, où est Raza stratège? Hein? Ce qu'on bosse de la sous hein? Jibira. Ce qu'on cocosa la retour. Bon, fan dit ça parce que, poto zaki plateforme, moi, que banope sa bango quand même, ba beti na Congo, ton bazwa na poto, bazo mon accomplissement ya musala na bango, bambongo pe zaki différent. Boboma bango. Boboma bango ba ela na bango. Ce qu'on peut moi comme sous une pire que bango. Comment boko yo langos boko kiloko? Hein? Bino boko ki kozala kunate. Eza soni kwa ko fingisa bino biso. Soni kwa ko lobisa bino. Soni penzande zo sala bino. Soni. Eza soni. Bon empêcher bato. Jibi razo kokoya lisusu te. A perda élan. A mon ndenga bandate, ndenga tema. Obe loko soko perdre. Bon mon te que oh mususu na tanga zoya potote Jean Robert. Na tour Eiffel le comme là qui on dirait or. A bosani ke yemo ka fanda kana na ndaku na ekuna del puro bling bling, hein? Ba bling bling ba or ya ba ndibu partout. Hein? Blim blim ba mine des autres là partout. Mais aye ko la liboso ya tour Eiffel. Ponine. Et ça ndemona ba mission. Plus bazo beta te na ba monde na ba pays extérieur. Et ça encore la blocage. Pour pas na biso si ba sala déjà nyonso. Bo bloka bango. En tout cas si qu'on est na kondima penza ke fali félicitations. Atikala ko céder na binoté. On dirait ebe ke na boza ba traître. On dirait bien que bateau et le kosom te ça la bango boui. Bateau et ça qui le koso. Il y a rien de vrai. On dirait il le savait hein. Parce que de façon bande ko tenir bino tête. C'est comme si azaki na ba élément zako la sake bateau bazana bango vérité. Mais peut-être il n'osait pas le dire. Ce qu'a yok alanda ki bino, de peut-être aujourd'hui peut Stade de France ezate. Ce qu'a landa ki bino kaka Farira. Si ko baninga bakei, ba mec d'ici bakei, ba tunabina Belgique bakei, bozo kokolo bate, boko fana na ba live te, boko mi ko beta ngo kaka te, bino boza bato ba pikite, bino boza bato boyaka bofandi, bobandi ko finga, Chilombo, Jibira, Farira, Werera, hein? Ferreira, Bino, boyape. Boko katendeni. O matière yango wanat. Boko bake, bomoni bandeko, bomoni ba traître combat, boko lobati, boko lobatendeni. Hein? Boko lobatendeni. C'est honteux, hein? Papa Fabien, c'est vraiment honteux. Hein? De choisir le diable, hein, sous prétexte que tu as un diable en tête de ton pays. Donc, pour t'en sortir, tu vas encore compléter avec un autre diable. Papa Fabio, monango wapi, que moutazana azolinga a se débarrasser na diable, au lieu que mona ange, ou a que la solution mususu, mais ba keka kapaya ba démon o baza même dénominateur. Parce que bango ba finga kabalobi chilombote, mais chilombo na nanga, na kagame, baza na dénominateur en commun, moko. N'habite ba deko dit amen. Est-ce que bozo comprendre nga? Bango tout nyoso baza wana, dénominateur na bango kagame, na chilombo, na nanga, na batutu, na kabila wana de fils oya yiba kombo ya mutu na papa ya batu baza na dénominateur commun moko siko bino bozaki kolina bango mais bolobi ke boke ko soutenir nanga mais nanga chilombo c'est dire que racine carrée na bango kagame dénominateur commun na bango kagame mais bozaka lokoso donc combat na bino ezaki mboka te ezaki chilombo. Mais si quand Chilombo nda azana fa sekape bino. Bomwe Chilombo nda bimisi bino kizengi. Bomwe Chilombo nda bimisi komba na bino buzoba. Ngate un Chilombo. Chilombo sa l'exception. Ngate. Ngana zana okaka sika toza wana. Ngate. Ngana zaka na ligne na nga. Ngapo na nga ye na yope longwa. Il faut jeune moko ya sika.
aya na makambo ya sika ba jeune balinga biloko ya kitoko jeune akolinga mboke za la propre mboke bonga ba jeune baza na besoin que soki baninga na bango libanda ba ko rendre bango visite na Congo babona ke Congo mine d'étoile Congo pendaka moto ko banda mwinda banda aéroport ti soki wapi to lingi nzele fongwama pour un nouveau. On veut un nouveau Congo, un nouveau président. Tolingi ba bilongi tu ya ba gugu ba miyibi wana nyoso bosangani ba miyiba ba whisky ba miyiba ya ba simbiliki tolingi bolongwa. Mais en aucun jour j'irai m'associer avec un démon pour combattre un démon. On ne combat pas un démon par un démon. Surtout quand ces démons-là, ils ont le même dénominateur en commun. Et à Sony, ce que tu habites, c'est qui le koso, et ça la bino, ou est-ce ni, et ça Sony. Toko ye babino to, babi vomit la fin d'une chose, que son commencement. Le commencement, vous étiez là, c'est vous qui aimez le pays, c'est vous qui voulez les changements, c'est vous qui faites les marches et tout ça et tout. Heureusement, bah te belé bazoya ba marche na binote. Ndete ngato zo ba problème est belé. Heureusement, bah te belé pe ba kima na bango combat na bino. Ba longwa moko c'est-à-dire mutu na mutu. Quand vous dites que oui combat koufa, oh il y a eu les traîtres parce que les gens se sont rendus compte mais au fait nous combattons quoi? Vous partez dans les réunions Chilombo, vous faites ça Chilombo, mais le combat ce n'est pas une personne. Le combat est un système pour que l'obiso mutu musu soit yé à coup un système à kitoko à banga. Mais si on combat des personnes alors que le système il reste inchangé, mais il y a rien qui change. Allez, to lo babwe, bo comme si biso bata Chilombo. Oh mama Congo eso lié, olingo lo bela Chilombo te, papa, maman. Et lo koni to lo basu lelo ya Chilombo oyo yebite. Et lo koni to koki ko lo basikoyo ya Chilombo oyo yebite. Oh soki to lobi na panel et ko ça lo bien et ko ça la changement. Que c'est lui la cause de tout oyebi. C'est lui qui a vendu le Congo au Yebi. Il voyage sans nous ramener des solutions au Yebi. Nyoso tout, sauf rien au Yebi. Alors, avec tout ça là, le peuple ne se réveille toujours pas. Le peuple ne se met toujours pas dans la rue. Le peuple reste, ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer comme ça? Nanga, il va libérer rien du tout. Si Kabila veut revenir, il n'a pas besoin de Nanga. Bazo pour utiliser Nanga, bah ça la diversion. C'est là que nous les Congolais, on a du mal toujours à comprendre. Bah qu'on distrait Abisso Lissusuke, Nanga veut venir libérer le Congo. Nanga banda kangami na ba terrain miné kuna. Et c'est qu'à richesse ezali, Nanga zo bougete. Azo quelqu'un na ba stratégie na ba mboka oyo sika ba bien zali azo yi bazo kabola na ba Rwandais bazo zwa pour façon bango ba yibelaka on les attaque maintenant bazo yi ba on ndenga propre ba fanti bino nanga wana ba komi ko zwa bino ba combattant soit disant que oui boya poto ke libérer mboka nanga to ebi ke na minito armement na Congo ezate oza surprenant que yo penza soki Kabila le père a oumele pour la Mobutu on peut comprendre parce que Mobutu n'était pas facile mais Chilombo yo zo oumela ndeni yo fa comme déjà ta bandundu te na ta wana neso nyoso to zo sala sa babiloko no ozo sala sa mama kamne sanga tina yo fa comme ta mai nombe fa comme déjà que to sentir déjà que nanga a poussani a komi na na Kinshasa ezate wapi minduki yango o ezo retenir yo wapi minduki po muto bino bozana ye kingakati yemtazana nyonso kingakati yemtazana nyonso e kamera esa fongola bino nzela to yebaki makam na bino to tozo bake bolongo la caméra susu nenga zawana c'est lui qui dit bosala be jusque là yango na comprendre te Chilombo yo pe mususu comment ça se fait que jusque là caméra est toujours libre na kati pays wana je ne comprends pas yango na comprendre te bateau bozo bake tozana ndanga contre Chilombo mais vous voyez pas ba théâtre zo le kawana pour normalement dia caméra aza mutumo o ça qui maki ou aza enfermé. Mais dans ce monde, moi si na ewana wenge woman na ewana, bossa comme ici kutumboka mo eza ya bango, Combien de fois vous avez vu ça que wenge woman azo jouer rôle la première dame. Yango Denise Nyakero, o kota ndaku o sala nini.
Okota ndaku, nyake on a tout nonano. Okota ndaku, Mama Denise. Ozo mona teke, wenge women wana. Oya zela kabasa lele mibali. So mibali bakomi na mbongo ya ye. Ozo mona ba image ya zo sala wana te. Bazo tabola nanu. Na kei. Na eka ko bala bino eza soni. Ba neko ngana matsa boete, pardon. Na ta on soit na boete. Na eka ko loba bandeko oyo boza na boke Goma. Honte à vous. Muta kosa bino te. Muta jouene bino hypocrisie te. Bobeti faux. Bobimi pena ba traître. Combat pena bosala ki ebimi pena boaki na posa pouvoir, ya ba poste na posa mbongo. Donc tu bozonga na bino boko multiplier ba émission, boko finga biso, boko komisa nanga, en tout cas ba Pero Louara bozé belé. Il faut que dès le début bo bisaka image ya Pero na bibi wana, surtout ebele boza wana, so boza ba Congo, boza pe ba très belé makasi. Po esika bibi azabino pe boleka. Moi so asambisela biso mwana nsemi. Moi so me bibi bando pesa obako pesa nga rendez-vous. J'attends toujours yo nazo ebisaka yo na ebisako toujours. Soki bande kwa mwana nsemi bazate ngana yo toko simba naka na nzoto pona mwana nsemi parce que na o manka biso ba respect. Ce n'est pas pour être tribaliste ou tribal machin, o manka biso ba respect parce que ce que tu as fait à mwana nsemi, la manière dont tu as eu à ridiculiser, à humilier mwana nsemi, ya ko filmer na ba position moko de faiblesse na batu misusu ngose elangote na zoba wana ya Kabila oyo kumisaka oyo a défendre mwana nsemi est le seul, il n'a pas eu besoin de faire comme Bino boke ko défendre le Congo en allant vous lier avec les assassins. Mwana nsemi a bundé la Congo na ba Congo, a bundé la Congo na ba Congo na ba oya ye. C'est un homme à respecter, paix à son âme. Bino boko kiangote, bino boke ko se lié. Mwana nsemi azolo bela Tshilombo ba vérité na katamboka na ba Congo na batu na bandeko na ye. Azo puiser force na bandeko na ye. Mais bino bokei soi-disant boke ko refaire le même erreur que Kabila le père, ko se lié na binemi na biso. On a des problèmes avec les Rwandais, sous prétexte bo linga Tshilombo te, boke ko s'associer na binemi ya mboka na biso pour voir kokota. Donc bino pe na tour na bino soi-disant les combattants, vous partez vous lier avec nos ennemis pour bokota sa bango na mboka. Sko bino bo signer ba contrat nini? Tout bo pe sa bango nini? Tout royo, ndenge bozo ya kokota na bango lisusu. Donc c'est dire que batu bazo benga na bango, bozo koti sa bango, siko bo signer ba accord nini. Tout royo bo pe sa bango nini échanger et que kafwa bo pe sa bango nini op nan ba zuité. Po bango ba na nyoso. Bo pe sa bango siko touro nini. Bo changer drapeau bon comme on a Kinshasa, bon longoli drapeau ya Congo, allez botier Rwanda drapeau ya Rwanda, ba très. Bon bino ba toi Belgique, bon c'est la bango ba live. Bino ba kolo ba live. Je vous dis ngadi asina comme ennemi na bino. So ki ti samedi bo sali ba live te. Oh ngamo na okila matoi na ngate ke bo ko dénoncer en disant les choses clairement quand ndenge bo finga fali. Quand ndenge bo dénoncer fali. Bois ko dénoncer pe baninga na bino. Sotenga na kwa ko talisa peuple congolais. Moi respect ndamboza nango. En tout cas basi na bino ba se préparer pour bo soto ezali. Surtout yo, oza muta bo soto. Oyebit, oza pena bo soto makasi. E ba te belé na combat ba ebi koza muta bo soto. E obima na miswa batu. E ko bima na miswa batu. C'est bien beau quand vous insultez le mari, mais vous mangez l'argent chez la femme. Mama di mama lobangoti. Que la plupart des gens qui critiquaient Mobali Nae, Balia Kanasani Nae, c'est pareil pour Tshilombo. Il y a des gens, au devant Bino Bafinga ka Tshilombo, mais Balia Kambongo ya Maade, l'on a aussi vu Moulumba, Maade, Balia Kambongo pas moi si Nae. Ce qui bazo koto bazo finga Mobali, koto bazo kende pa ya moi si Nae, maman tozu boye, maman tozu boye. Nazo son papa c'est plus c'est la pure vérité. Beaucoup de gens. Ba vérité faut banobima pour babiso to liate. Babiso pena so to lia bambongo na bino boa ko étaler biso nyoso. Po diaspora eza sous-souté. Combat eza sous-souté. Donc on nyoso ebi ko pesa combattant timbongo. N'hésitez pas venez le dire pour ebele ba finga Tshilombo. Mais ba lia mbongo pas moi ça Tshilombo.
baliaka mbongo pa mwasi na ye bazo finga mobali na ye mais so bazui problème bakele la mwasi na ye bakele la mwasi na ye. Donc vous insultez le mari devant tout le monde comme ça, azaki zengi, azabwe, mais quand vous prenez l'argent chez sa femme, c'est comme si vous avez un bon pas na ye. Hein? Ba hypocrite. Tande bo distraire ba congolais. Yon ma kam na biso ba Congo ekenda musika te. Boya ko dénoncer ba ninga na bino. Boya ko dénoncer to mona. Bo kaka ndenge boba farira fallait à mon nzambe nanga. Nzambe. Makambo failli ba misem tu ba salango. Je pouvais comprendre. So ba misem tu ba sala ki ngona kokondima. Pour à chaque fois musicien boya ke ko lia boy, musicien boya ke ko sala boy. Ba musicien bongo bino obike. Oh makambo so ba porter parole ya ba misé ba simbi bino ngabo changate dodo kolo ngate dodo kolo eza business papa Fabien Mata awa eza business papa Fabien business mobimba. Je te dis la vérité bazelanga kaka ba komona makambo na sala bangwa. Bonsoir, Maman Congo. Bonsoir, ma belle. Oui, nanga na senga o encourager ba musiciens, ba porter ba combattant plainte. Mais maman, kasi ba pe, ba ko moso ba lingi ba encourager kamu na minute to so ba kan ba encourager te. O ya Monica, ba pesha ye. Ya musana bango, bango lelo ba komo lobeza droit na bango, ba musicien pesa ki droit na bango tant ba noter ma peme na ba politicien wana. So lelo il est comme droit na bango, bango pesa ka droit na bango. Donc ba musicien so bozo kanga bo koma ko porter bango ba plainte. Moko. Surtout o milongi wana ba lobi ko ba leader wana bo porter bango ba plainte. Ba l'excès no 15 ans na bino. On a droit na bino bozaki na droit kosala o Rwanda kosala lelo pe bango ba comprendre baza na droit okeko mona ba Rwanda na ba kota ba Kivu kuna donc bino bo comment porter bango ba plainte yonka na mati Maman Congo yo na ngina lo ba bon po ba congolais photo tika te bato baza ba traître to continuer ka ko vivre bon po mboka na biso ezo bonga te kola biso ba congolais mususu mona bimi boye azolo ba ko alingi mboka nzoka nda alingi poste alingi mbongo non ba porter bango ba plainte na ba famille beaucoup fait la batte bato na ba plainte pour influencer ki bande ko na bino soit na ndenge ke bango ba linga ki mboka alors que ba linga mboka te donc bo porter bango ba plainte on ka ngana ba Macron merci ma belle bande onanga mais c'est sérieux hein vous pensez vous prenez ça pour de la blague mais c'est sérieux c'est honteux ba image tozo mona na goma na bazoke na bango à l'aise c'est honteux pour nous donc ils ont l'accès que vous savez encore ce que zaki bato basala combat dans l'ombre hein. On pouvait comprendre. Mais ça bateau balaki sa bilongi. Ba motiva pe bato belé. Ba congolais moussous peut-être na Congo ba bima pe ba libanda po na bango. Ba zo pe ba balle perdu, misou pe ba na ba boloko. Ya ma prison makala kuna. Po ba yoki ke bande kona poto balobi bobima libanda. Bo ke no réclamer ba droit na bino. Bato belé, ba sa na ba prison makala to yebite. Hein? Ne prenez pas ça. C'est pas par plaisir que je dis ça. Même moi, je suis choquée. Mais ils ont arrêté la musique pendant combien de temps? Est-ce que les musiciens, ce sont des politiciens? Mais ils ont estimé que les musiciens n'avaient pas le droit. Il y a au moins plus de 10 ans. Au moins 15 ans, musiciens, il y a des. Ce que bango, le long des droits, il y a des gommes.